Coucou la famille, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Bon samedi, bon week-end, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, bonjour. Shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika bisubino, boboto, bondeko, naba ndeko na biso église ya catholique, voilà. Vraiment, toute tendance confondue, bah bonjour, bah bonsoir. Likez émission s'il vous plaît et surtout partagez pour na bande konanga to sa conscience na biso puis ngai pe na sa conscience na nzela na bino yenge na bande konanga biso ya bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo matondo na baking mbangiste ba salam alaikum na bande konanga biso ya ba musulman. Toute tendance confondue, en tout cas, Bambo Tenabino, bonsoir, pourquoi pas, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, Bandeko Bo Laïke, Bo partager émission, tout l'homme sa conscience. Bandeko Nangaï, Naye, Nako Memelabino, Toko décortiquer des makambo, des sujets, mais na likambo moko, donc Tokolo ba des étapes. Mais na problème moko ya liwa ya Sandra. En tout cas, toko l'embaté ko présenter ma condoléance na famille naye et puis ko pe sa maman naye courage ko yebisa ye ke azana nous jeunes. Aza vraiment jeune makasi. Alors aza naye pe na chance ya ko bota lisusu vraiment malgré que ça fait mal. Liwa muto akoki ko longola yango azate mais mabota muto akoki ko salake obota lisusu. Donc aux ans moins de 40 ans en tout cas fait un effort soki mobali na yo wana aux ans nae azali blocage pour no bota lisusu te tu peux aussi partir parce que libala wana ezali source ya ba malédiction ebele pona yo. Alors soko otika na libala wana pourquoi pas tikala mais linga vraiment que obota. Donc ce que le robota ya. Alors ce qui mobali azana banana yo posana banana yo bolo bamsu balo bakate papa za diana bana foiza langam nazana problème pour anga na botité maman za pe na banana foiza la papa ye muta azana problème pour na ya botité ezala bongote stérilité et ko pe ko ya après accouchement aussi au bota na ope oyo koma stérile mobali pe après ko sente basi pe on pe ko koma maza et ko koma mai akoki na epe ko bota lisusu te. Donc eloko mote lo ba ke bana to boti avant yango nde ko sala ke vine o mobimba foza la kaka babenga ngoni fertile non. Alors yango faut que ça ba examen soki moko azana problème bo sololi bokoki même pocha oyo bachaka ezala nango problème moko te tozana monde moko tokoli tokomi déjà intégré. Alors bande konangai il faut vraiment oui allô bonjour ne dis rien nazana émission to solo la dès que na ici toi ne dis rien sinon que mon on écoute une émission. OK, voilà, à plus tard, bisous. Voilà, donc bande konangai eza ndenge wana. Alors bande konanga qu'est-ce que toloba nini to sala nini to sola nini tozo kende so ba bengi ngai directement et déconnecter kangai na sujet na zaki nango mais na kozonga po eza nango kana ebandeli. Alors na bande koloba pona maman na biso to ko encourager toujours azana temps ebele a robota et puis mbalo a ozwa mayele ndenge nini baboko la rabana mwana ba exposa ka ete mwana basala ka eboete mwana basala ka ete mwana azali lokola mwana ndeke azali lokola liki soki otiki boye ofungoli apumbwe soki pe ocheye boye a étouffé soki pe so fosa ka neti mwana zaka neti ne comprendre comme ça on n'expose pas l'enfant, laissez l'enfant grandir na yemoko ko yebande nini makam awsala na vie na ye. Bande konanga isoki na ye première chose na lina lobela prophétie yande ko mobali alekaki na chaîne ya Moïse Kasongo avant baya ko découvrir que mwana
akufi. Ndeko wana lekaki, bato belé batalaki été, parce que bato belé nous négligé ba prophétie, et puis les gens viennent toujours critiquer pour dire que ah te eloko boye kokisite, eloko boye kokisamite, bango balobi ki akufa kite na jour tel, banani balobi ki apoli. Bande kona ngai na nef sabino likamoko, nga naza na cousine na ngai pe ya son âme. Soki natangi kombo na yela mso baleki ne ba osepela te, eza famille moko très connue, azaka na Belgique. Bande kona nga amelaka poison, amibomaka, une jolie moi c'est que toko penza. Elle était la plus belle de toute la famille. Alors ndeko wana ameli poison. Quand bazalaki na ye na bout na moi na butu na moi basololi ti balali ku nokite ba osolola na bango nzo ngande sa préparer ki poison na ye. Tanga meli poison wana bandeko na ngai na tongo tokomi parce que ba parents bango bazali na mbongo basombelaka bango ndako bazali baleki na ye tout et tout. Alors cousine na biso wana na tongo balamuki bazana habitude neti lelo samedi au moins balamuka na bango le msu ba 11 ba 10 bango so balamukaka bo bazo moko na bango asali mesa bongisi oyo basala neti bato batiaka ngo mika samedi. Alors baye ba bengani bameli batina bango sambe bandi ko solo en famille. Bon maman bango pe abande ko ya otala bango na Belgique batika bango bazotanga bino mo boyi ba mikonzi akala bango nyoso banda otika bana bango na poto lelo ninge koma parce que Alexandre akufi et communauté ninge koma tabou non banda ngo banda kala surtout époque Mobutu en tout cas bantu belé bomo na batoni na Belgique wana bayaka kotanga na ba âge ba 18 ans. Alors bande ko na ngai ndeko na cousine wana na butu wana meli yango na to la to la 11h oh bon ya zawa pe buke bakembango bakikuta mutu boy abandi déjà les longues vimbi et baju kita abandi ko bibisa ba mai abandi obeba bandiko décomposition ba benga bayi donc ba pona ba po bazuika ka drana ye o yazaki nango ba liga ye po ba oyi bate so ba simbi so pour so ko kende koshi ba linga ye wana ba kotie na saki moko po e ba kangi yaya e bembe kende kisasa donc kotala batala ki elongeza donc elongeza e bébé za sauté décomposition na pas na nuit moko à côté même 24 heures ba outé kolala ba 23h minuit mais yena 11h à tongo pour na ba keba melati bande konanga ba kuta ya za décomposé. Donc eloko moko ezoloba teke soki ndenge bino bozoloba parce que police alobi ngote ke bakuti corps na ezopola ndenge bino boloba ke corps a Sandra polaki cela veut dire que ba boma yekala non bakwe ko boma epe na nui wana boyite to ba boma ki so ba melisa ki eni e ko se ba melisa ki na poison ya makasi ale mbala moko se décomposer et puis mutu na mutu za ba substance na ye to ba boko kufa ba to 3 moko apoli na 2 jours abando pola musu azopola te. Ça dépend nini to lia kape bilo na kati ya nzoto, ça dépend ba graisse nini za na kati ya nzoto na yo batu baza mabumu minene wana bango ba pola mbangu okaka mobeti kano pou biloko nyonso bimi mais batu bakauka omona olia pola abandi suko kauka ebemene bali ko kauka. Donc bande ko ngai mutu na mutu azana ba substance na ina kati ya nzoto na ye. Alors bu négligeaka ba prophétie. Moi je m'en fous ton botte va commentaire olinga pas prophétie. Non non non, c'est pas que je suis amoureuse de prophétie, non, moi je suis amoureuse de Dieu. Mais tant on a que ba oyo izo kokisaba, pourquoi pas venir montrer aux gens que bota la prophétie oyo ekokisami ce qui au kanise nimi la prophétie et ça problème na on a benga kapé bien na makasité. Mais boye bake nzambe alobaka d'une manière ou d'une autre, parce que si tu crois que Dieu existe, Dieu parle. Parce que Dieu m'a parlé beaucoup de choses.
ok alobeli nga nzela prophétie, ok alobeli ngai moko. Alors moi je crois à ces dieux là. Bande konanga toyo ka prophétie yande kona biso oyo alobaki avant corps yande kona biso monana na kati ya Kinshasa kuna. Alors nako senga na mama banda ba prophétie na yoki ya ba mindele ya ba nani parce que mwana oyo a kotaki na esprit na ya bandoki na ya babonzambe na banda makamuna na mona te congolais akufi même ba mindele ba médium ba lobby. Mais na prophétie oyo eza clair o ngai la danoise na monique eza clair na ba prophétie nyonso eza oyo ya like mission to partager yango après tokoyoka vraiment version oyo ezokende à peu près ndenge nini ndeko mwasi akufaki et puis na opesa conseil parce que ngai naza moto a live together na sangisaka bato bandeko nanga eza pe na ba risque eza pe na ba avantage. Mais il y a un adage qui dit qui risque rien n'a rien. Pour na soko risquer et ko gagner yaya au komi yeah même temps to beta ba loto to risque kaka na biso kaka. Vous comprenez? Et il y a une bête qui gêne dans mon boy. Pour qu'il récupérer moi mon solo. Donc, tu risques caca. Ok? Donc, bande de konanga bolanda. Voilà. Bolanda na bo. Kebinyon so. Tozo kendo zwango siko. Voilà. Pas ya Moïse Kasongo. Ndeko mobile ya leka yekona. Bolanda. Ensemble. L'autre, c'est le bongo. Na prophète Sanduku. Prophète Sanduku. Nous avons pour développer pour solola pour Mambo nzambe aza kosalela Munduki Sanduku madame vous sentez kala kala comment faire l'émission dans le samedi. Merci Seigneur Père, merci pour un moment où permet Seigneur que ba onyo soit Olanda biso ba pamba na kombo na Kristo. Amen. Amen. Avant okende pila na osenga nano na les grands caméramans Jacques Pongo pesanga no image o journaliste na lobela kayo autrefois na révéla na bato ba polana apôtre Moïse Kasson odimakate mais na ebisa kaye boti na sita na makombo odimaka ngote mais au moment on a zoloba ayo na zoloka mama moko abungisi mwana ya Alexandre mais na mikolo ekoya bolanda nazomona pe na vision mwana ngo bakange pa bamindele misato bamindele wana après siko mikolo koya mwana wana bako retrouver ye na mai ya kokufa. Pourquoi? Parce que toi ya mwana wana eza makasi. Toki komona image ngai na yo ensemble ndenge onteka ko sakola pona famille oyo mwana watu ko na kati ya Québec na kati ya Canada et na ma précision na ndenge ba kozoyer na mwana ko se retrouver na mai et puis na précision to ko pesa ndeko mama mo boza pe nganga quelque part na kotanga communauté pour la promotion a été ko pesa na précision. Donc bandeko na ngai tango alobai likambo oyo ezalaki tango na Alexandre nano amonani te bandeko histoire vraie na panga na landaka bango wana Alexandre amonani na ye te émission na pe zali na date nango pe zali obazwaka jamais émission bakosela ngo date jamais kozo émission sika lobaki ozongoli so bandeli yango. Mais aux émissions, on a ça qui déjà une année passée, bien une semaine passée, n'a qu'à changer vos dates, n'a commission vos dates à Sika. Et Salamaka te, il continue à appeler que Salamate. Donc, il y a une histoire vraie. À l'oba qui en grosso modo, qui est bakangi, la bateau misato. Tant que on a témoignage, beaucoup de monde a pété, et ce qui est bongo, na moto a pété témoignage, na camarade nae, on a zalaka proche, na bango, beaucoup landa yango. Donc ba mindele misato mutu bakangaka ye et puis ba mindele wana bakangi ye bakoboma ye bakokobwaka ye na mai bokokuta ye na kati ya mai yango bato balobaki bakutaki na bord de l'eau ngo elakisi nini bord de l'eau ezani c'est quoi? Il faut une définition na to yeba yango. Parce que bato ebele ba oloba ba kute na lingala na bazo ba bien ba kute na bord de l'eau
Bamso bazoloba na kasi libanda mai te. Bamso na kati ya mai. Bande ko bord de l'eau. Bord, eza lokola périphérique ya mai. Donc eza lokola place mai ezosuka, ezali mai. Ezali banda mai te, mais ozana bord, pembeni wana pembeni wana ya mai parce que nani mai asiportaka corps oyoyo ezali ko se décomposer te. Il komaka pepele na mai, il faut ebima e banda ko flotter. Même mbisi soka kufi na mai lobaki akanga misika moso akanga mite ko mona amati nga nazo ba serimo na mai njili ba bwa kaka poison soki pe poison so pe zaka nini ba mbisi ba kufaka ba matali na likola mai mais ba msu ba banga ngote ba kenda ba zwa yango ba lamba bango ba lia bango pe na yebi cousin na so ba atumba kango talebele ti lelo komi na 81 na azana ikaka alia kango me biso na ndako mama lubi bomeka ko simba te bolia te za poison bozo comprendre donc bachaka soki DDT soki ni mutumo ba boka na mai njili mai nyonso to bambisi ebele bakufaka tela nde ba matara likolo alors bande konanga boyoki prophétie ndenge mosai na Nzambe alobaki. Bon, sikoyo yebisa ngai alobi peke aza capable ya kotanga na bakombo ya batu oyo babomi. Bongo eloko ya boye mama na biso siko zali kolela pete c'est le moment au telema olandela makambo na yo tu dois être dédommagé. Kolanda mama na biso wana te oya témoin de Jéhovah akufeli mwana na ye alingi kolandela justice te azoloba kenyo o Nzambe kaka asa la justice na ye non Zabasta sala makambo nyonso atikela biso. Ne laissez pas que Dieu sala la justice na ye o mutu ye o mutabomi mwana na yo c'est clair a monani faut ba poursuivre ye pour nanga ko tu ba expulser bango ba ne connaît ça entre parenthèses pour dire aux gens comment ba congolais ba négliger ni na bango. Canada a ko futa yo surtout so baza ba canadien. O sengi même monter moko boye o sombeli yango même ndako na Canada o sengi yango lokola tourisme o tshibila mba mwana na yo ba photo mwana na yo o bongisi batu bazoleka bazoya kotala mbongo eza kokota mwana no azate me o leli mwana na yo koleka bato bazana bana na bango wana bazo sepela me baleli bana te. Mama zibula meso landa ba prophète boye batangela yo ba kombo ya batu wana o mema ngona justice canadien o lobinga na sambelaka Nzambe na nga lobi boye na boye fo bolanda boye interroger il paraît te ba lobi ba moni nini téléphone nae et pas ya nani et pas ya colocataire coloc bande bolanda papa tozo kende on est à l'aise aujourd'hui c'est samedi hein voilà. Et ça nous y est bisamso. Naza prophète Nzambe, je suis appelé par Dieu. Peut tout le monde a makambo, oya, na oyeza. Nde wana na sakole la kango, na ebisaka yo makambango, nde omoni yango. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que moi nango akufaki mukolo bakutie na maite. Parce que à ce moment que je donnais ce message, moi nazakina quelque part. Après ayeko kufa simata bayeko kutie na mai. Ce que famille elukakanga, j'allais donner des précisions na date mukolo ba ngaba retrouver moi. Soba lukaki le jour le pesa yi prophétie o bagi soba lukaki o ngozo ki. Oui, na na bisa bango. Akufa mukolo wana ti. Est-ce que pesa mo ba précision mo bo te ba yebaki bato ba. Ouais, tout ça là non. Osala Nzambe na moto zoloba les bota wana tope mama wana baza vraiment na douleur baza vraiment na passe bande ko nanga basai na Nzambe eloko monga nazo reprocher bino bozaka batu loko abiso soki prophétie yé pesa prophétie mobimba parce que la Bible ezo senga bino soki boyoki monga Nzambe bo matali kola batol bo ganga boloba Poni bo pesa kandambu, après bo luka ngai, soki bo luka kinga, yo pesi kaka avrag. Après reste ba luka yo. Mais ce qu'on pesi approfondi, tu expliques. Ça pouvait aussi dire monsieur comme lui mamate, mais comme il attend de connaître maton dans le Canada, ou bien de connaître bazakuna, parce que ça a quelque chose.
Yo kaka baluka yo, boluka ye, mukolo makambo, tango na zolela mwana na ye. Avani na mabela zolela, azota la télévision te, azo yoke loko te. Mais biso bato tozo yoka, tozala ka ba Saint Thomas, na prophète. To lingara pita to yoka, pita to monika, ya solo kokisami. Biso to yoka ki ye. Est-ce to sala gini? To benga ki yo te. Tala siko ndenge tozo ya ki to kolobaki. Professeur ne kokisami. Mais kokisama on les a mabe. Parce que bopesa ba prophétie ka ya mabe. Bopesa rate ke to moni mudu mo boye, ndeko na biso to mona libala liboso na yo. To moni penza anzambe na bombo asungi. To mona ndenge za wana actrice tel boye azobota. Wana bolobate. Boso bon, wana soke kokisami eze sengo. Boya ka kopesa so prophétie mingi ka ya ka grave. Bo sili saka ba prophétie na bino. Neti siko papa lobi oyebi ba kombo. Yo ko zanu na Congo. Ato tangi ba kombo na bango. Écoutez oni. Na kwa ko kanga yo. Mais siko bolinga kaka ke ba contacter yo po no senga mbongo. Maman, tindo francs, il y a $1000, il y a 10 000, il y a boy encore bon monnaie pas coûter na fâché. Pona nini bolela ye lisusu na wana prophétie na bino. Nde place bozo bebi sa makambo yangwana batu bazo négliger ba prophétie et puis nzambe ko tuna bino parce que bozo pesa ngo bien te. Neti yo boyoleki. Olobi oyebi ba kombo batu wana. Tanga ba kombo la bango papa. Oko bombe lango nini batu bana pasi na motema batu ba ye bazo lela ba kombo ezo bima ya tel. Tanga. En tout cas bino pe bolanda ngai. Ndeko journaliste o bolanda nga. Papa Kasongo, bambo tebele. Yebi sa mosai na nzambe na yo. Soki yo po yebi, bolo bakaka. Tina ba benga kabino ezate. Bo pesa ka ba message, chaka Kongo kokufa benga nga benga te. Kitali lombi benga ko benga te. Mama boya bongola motema atomboki. Abali ko finga asiliki. Vomi bolo baka prophétie tina suka. C'est tout. Ceux qui bango va bengite, mais il y aura des courageux, il y aura des gens qui vont chauffer ça. Biso toko tiango penza papa, ogomo na penini et puis si quelque chose. Oyo ba lobaki clairement ba médium banani matondo sokango en considération. Alors que yom to pesa iso ba précision ke baza mindele misato, ba sali boye, ba azana na bomoy, soki boye mais ba benga yo kaka. Mais sala kaka. Na minute on a sanga maman nga obengo ndeni. Boza to makambe ekwele la bino neti ba makamba ba mama na bino ba prophète ya boye. Ndoko yako yeba ke ezalaka pasi pona muta benga. Emsu pa yoki yango te. Emsu pa soko kutu ko yebisa ta sangote. Tango yolo baki yango tamsu mama na kutu nano apprendre te ke mwana na kufi. Bande ko en tout cas ba prophète bo changer bo changer. Soit copie à prophétie te vana na prophétie na yo liango na kwanga na makayabu na ndaku na yo soit yaka na prophétie lobango mobimba tozo so na baposa ba prophétie ndambu te suka ba benga yo suka benga ngai me mutana ba problème obengo ndeni yo loba na biso ba oyo biso to yeba to sala ni to aider maman na ndenge nini ceux qui to générer surtout côté ba prière non ya benga yo yebsanga mutakufeli obengo ndeni. En tout cas, ça ce qui est là, batali image oyo, ba décider que ba approcher au peut ça bango ba précision. Banani oyo. Faut pas approcher au cas. Banini koleksa mwana na bango na liwa. Ouais, c'est très facile. Très simple comme un bonjour. La coupe c'est la précision nuance. La coupe ça parce que moi nango deux de ses amis, bazali ba complice na makambo o. Donc, les camarades ne mibale. Là, les camarades ne mibale. La zone où on a battu 1700 euros, bango bazaki pe na likambo. La coupe c'est précision, na comme on a date si c'est possible. Ce qui maman a lukinga. Pourquoi maman non tu es le bagage tu prophétiser le dit que parmi les camarades na e ezaki pe kana bateau bataille. Parmi les camarades wana bazane d'étoile. Non, si tu causes à la tobotam et tata ba mapasa. Ba ko botam li bomu moko mais bazan ba étoile. Les étoiles c'est différent. Même apôtre Paul dit à Zolobani, toutes sont les étoiles, mais la différence de leur éclat. Et chaque étoile a son époque, et chaque époque a son éclat. Maintenant, étoile et à moi, on est à ma casse. Regardez même bande quoi, Joseph. Quand un ouane uta wapi, bobo tamili bobo zabana tatamoko.
Mais comment pourquoi? C'est parce que et grâce à Joseph et la tunique de Joseph, il y avait la différence. Les combats arrivent quand il y a la différence. Moi, on a zaki du kolo makas. Le moni bitumbona we komeli. Message ya souka et vos amis pour la famille. Message Zakara, je présente mes condoléances à la famille. En tout cas, Zambé a consolé, nous sommes serviteurs de Dieu. S'il y aura besoin, il y aura quand même de lumière autocopée ça. Et ça, vraiment, ça fait mal au cœur. En tout cas, mes condoléances à la famille. Je pense que Ezo Salamabé, perdre vraiment comme ça, ce n'est pas facile. Mais mes condoléances, on est là, on est serviteur de Dieu. Nous avons une attitude de prière. Ce que vous avez, Azana Eloko, on va l'orienter. Plus 243 97 95 44 131. Plus 243 97 95 44 131. Merci beaucoup, Toko Minamso, Nasuka, le Temble. Ceux qui n'ont tiré le numéro, les Kaisa Pambate, famille, ya ndeko mwasi, ceux qui boyoki, bo contacter Moussa Nanzambe, après ça bino plus de précision. Moussa Nanzambe, soko yo kangai, en tout cas, soko ko leka, ou pesipe plus de précision détaillée. Nakati na biso pe to landara bino. Biso ba peto zoa pe makasi ya ko sala ba analyse na bi ya ba prophétie na bino e ko zala bien botika ka biso na suspense teke kaka ya benga ye na minute o tika na ko benga te tant soupe ye biango parce que azana ye na se azolela mwana na ye azana ta wana te azana ta yoka ambassadeur ayoka président ayoka soki pe nini pardon soki ko leka loba ba komba batuwana et kozala bien makasi. Voilà bande konanga to suki wana tena fsa bino za des sujets to kolinga pe to kande kona biso o ya décortiquer mo muke liwa ya ndeko wana et puis dans ça la bonne analyse il y a beau liker s'il vous plaît beau partager mission et kozala bien avant to le kawana to mekana komona mwana na biso ndenga azalaki pe malembe te azalaki penza mwana alingaki pe moi chaud pesa ki mo makasi. Ah non, c'est pas ici. Non, Eza. Oh. Mais oui, hein, j'ai envoyé ça où? Ah, voilà, Yango, posé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Oui, et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Mais Alexandre, je vais mourir. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé au bat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Mais Alexandre, je vais mourir. Je vais mourir, hein, mon bébé. Voilà. Parce que j'ai... Nassi Naloba Inabino que la maman elle avait mal parlé et puis les maman maman bozaka na ba slogan ya buzo bate wana eza ba slogan moko ba kizengi ya ba slogan moko bozo délivrer moi na on monde de ténèbres oh tout le monde est contre bino. Allez, ceux qui lelo moi nango okufi nga okufi bien likambo ekomeli yo nga maman non ozalande ni l'enfant disait tu vas mourir. Donc ba esprit de mort ezalaki nango déjà na kati na bango. Donc ye moko maman azape wana ba kokipe kokanga ye pe ndoki en quelque sorte. Alors ba de konanga boye ba maloba nini oyo boko kotia ba slogan
Vous comprenez? Biso ni solanda on a tout aux na moi ba slogan na biso nga na FC bilonga na lobaba na so ba bima ma passe nga bien awa pauvreté zalate. Vous comprenez? Au moins ka boli comme nga bien pas de pauvreté. Allez, faisons ça, faisons ça. Vous comprenez? Mais attends bon mais tu dis aux enfants que pauvreté zakate bangope bakoma na slogan wana. Voilà. Donc il faut que même slogan moko il y a bien mais pas slogan mo boy et même no ba courte vie o ndokia kota ezalaka mabe makasi. Alors bande ko nanga toleki wana toyoka bande ko nanga sikoyo ndeko mobali ya oyo apesi histoire na ye comment l'enfant était mort. Il a apesi yango te ce qu'on a prophétie mais apesi yango selon sikoyo ba proche sikoyo ya ndeko ya camarade azaki pe na ba camarade na ye asala ki pe vie na ye akoma pe na vie ya ba copain yengo na bande ko ngai toko décortiquer makambo ebele po na bana na biso bana ya 21 ans oyo mwana zana na 21 ans ke kotanga musika komo ko conseiller ye mwana ata akeko aza même azo akotika université akoti na monde mususu bande ko nanga komo ko conseiller parce que ezalaka trouble makasi bande ko nanga bato ebele soko za makasi te okosisa université wana te soko landika vie ya ba copain okosilisa université wana te pona mibali ebele bayaka na université bayaka kosalela balinga koya ko utiliser ba fille okomona bango bakomi na ba 3e ba première licence tant que tozokola wana akolinga yo koti sika o banda kolambela ye abanda kobeta beta o ba magoda abanda kosala o boye ale yo zo tant kotanga te mais ya sa koma na maîtrise na ye ya kotanga au moins mobo abeti tour na fac aki atangi na ye yo kuno zo lambela ye ozo sokolele bilamba tanga ko sisa pe classe ango ola bala yo abegi ndumba. Donc boye bakana bana biso nini ya opesa bango na modi o ndenge komi ya ba réseaux sociaux ne mwana oyo tellement abani ko s'exposer na ba réseaux sociaux donc azala ki pe influenceuse bon moi ba photo bandeki ko tia donc azala ki influenceuse batu bandeki ko mona ye ndenge na ndenge bo mona biso to lekaka boye tozoka ba matoi ya ndenge na ndenge bande ko ngamo bali musumu ko muso abenga ngai abima na danoise na lingio na lingio ngape na ndima te ki yozaka na mobile ngabi ondimela ngotendeni elo nini na lakisa ki naza na mobile eloko ni na loba na bino na yebite na loba nini alobi na ngai eloko ni ngatiko eloko ni ozo lingelanga abi non tu es une femme courageuse comment ko bota bana seti na mibali seti eloko wana ndepenze na lingela koka na point wana ngabi Kako nyo ngazeli loko bongo ko kimisa mibali. Abite. Biso to lingaka basi loko abino boye. Baso ba sali penda vie. C'est tu perds cet enfant. Wow. Mon papa na linganga ko sakante. Et ce que na zaki na mobile te. Ou bien na zaki ndumba. Na lingana ke kuta anaye. Vous comprenez? Donc il faut boyeba. Yemo na benga bino boya na site na ngai. O ngamo na o gérer. Ezate que site moko kochi boye, yo moko kochi bando kuta na n'importe qui te. Bien organisé bande konanga. N'hésitez pas ndeko mobali ndeko mwasi. Yaka okotika la koyoka te muta kufi kuna. Okotika la koyoka to kuta na fantôme. Okotika la koyoka to kuta na muta pasi. Okotika la koyoka to kuta na muta compréhension. Parce que c'est quoi? C'est bien organisé. Ok? Voilà. Accident, zanga atene li camion soto salaka. Mais jusque là, nous sommes accidentés. Voilà. To continuer sur quoi? To ke nisco pa ya moi mobile oyo. Abeti li solo ki toko makasi. Bolanda on a boké bignon soto. Dans un bino, on n'est pas pressé aujourd'hui, c'est samedi. Le baka ki batu baye langa ah. Et kolakisate. Oh, mamma mia. Ah non, ça va montrer. Voilà. Sur la mort d'Alessandra que tout le monde a entendu sur les réseaux. J'ai une amie qui est au Canada, qui connaît bien Alessandra, qui connaît Luan, qui connaît toutes ces personnes qui sont près d'Alessandra. Ce matin, moi, elle, on a eu à se parler. Elle m'a tout expliqué en long et en large. De qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Alessandra
est décédé. D'abord, père à l'âme de cette jeune sœur, Alessandra, qui va beaucoup à l'église, qui prie Dieu, qui aime son prochain. Vraiment, père à son âme et Yako à sa famille. Ok. Ce matin, quand j'ai appelé mon ami au Canada, qu'elle m'a expliqué, m'a dit que il y a un jeune qui aimait Alessandra, qui dépensait fort sur Alessandra. Vous connaissez très bien qu'un homme qui a une femme, qui veut une femme, il est prêt à mettre tout à sa disposition pour montrer à cette femme qu'il a vue. Donc cet homme voulait Alessandra, mais Alessandra ne voulait pas cet homme. Donc le gars en question, il mettait tout à la disposition de Alessandra. Il faisait... Bandeko, mobali ya lobby abengaki camarade naza na Canada. Oyo camarade na yewana aza proche ya camarade ya Alexandra. Neka to solo laka. Ne pe to beta ba solo pa ba ninga. Nde camarade wana azo rencontrer yesko ba tiesko na contact na camarade ya Alexandra zo betele sko li solo. Ndenge nini bango ba elekelaki. Donc Alexandra zwaki copain. Mobali mo bande o lingaye. Oyo Alexandra abande ko lingana yete. Mais abande ki ko lia ba mbongo ya mobali wana. Abande ko lia ba cadeau mobali wana. Mais mobali wana zo pesa ye ba cadeau mais Alexandra zo linga ko laksa ye bolingo te. Toyoka. Yoya ko bunga. Faisait des dépenses, il lui donnait de l'argent, non, il faisait des cadeaux, tout, mais c'était pas son genre d'homme. Donc le gars en question, il est frustré. Avec tout ce qu'il est en train de faire pour cette jeune fille, tout ce qui est dans son cœur, il dégage. Mais yo mobali azo lingete mais azo lia mbongo mobali wana azo lia ba cadeau mobali wana. Donc maintenant il fait quoi? Il est en contact avec Luan, qui est la colocatrice ou bien colocataire de Alessandra. Luan Razali propriétaire yandako. Il est en complicité avec Luan. Il dit à la dame que un Luan en question connaît même le gars. Voilà, il connaît même le gars parce qu'il donnait beaucoup à la maison. Donc, le plan c'est quoi? C'est que comment ils vont s'arranger pour gagner Alessandra? On s'en va. Donc maintenant, il y a un troisième. Et puis la place et place nous on a yo kaki baloba ekipe azolo ba pe na garçon yo kanti ba cadeau no ok nango nga mama na nga na mbongo mama na nga pesa kanga nyonso soki mama ne pas bengiye au moins azoloba tala mama na mama fait ça mama m'a envoyé ça na na tina mbongo na yo te na za na tina makamu na yo te. Donc l'enfant montrait aussi na ba tunaye tout autour na yeke mama na yazaki aisance mama na ya bade ko pesa ye nyonso to. Voilà. Et puis maintenant les garçons là bade ko yana place ya bade ko vanda moi na moi si wana oya mukolonda ayebaki à partir sikoyo moi na moi si wana yepe yango na bande ko na ngai oyo bozolanda nga très bien le premier jour na lobaki bakanga mukolonda ku bakanga pe na nani na ye propriétaire wana na colocataire wana monsieur ya mobile donc le colocataire wana azalaki envoyé. Il vient parler, Loan pour dire que lui, il a besoin de voilà. Donc maintenant, Loan, elle va vers Alessandra. Vous savez qu'une personne qui va à l'église n'est jamais méchante, qui ouvre son cœur à tout le monde. Alexandra, ça motive ma malade. Même quand tu es en détresse, parce que c'est ce que même Dieu a dit. Quand Dieu est dans la vie d'une personne, pour t'aider, c'est rien. Si la personne est en mesure de pouvoir t'aider, il va le faire. Donc c'est comme ça. Loan va dire à Alessandra, il y a un homme qui veut vraiment vivre avec nous. Il veut partir aux dépenses. Il veut payer la maison. Il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça. Donc Loan, par sa gentillesse, par la bonté de Dieu qu'elle a eu dans son cœur, elle dit, il n'y a pas de problème, en cas de laisser vivre avec nous. Donc, Loan, la camarade, la colocatrice de Alessandra, et ce dernier qui est rentré qui est venu dans la maison, sont ensemble. Donc maintenant, comment gagner Alessandra? Voilà. Donc maintenant, le gars en question qui est fond de Alessandra va sur un site
par une autre photo, il est en contact avec Alessandra. Ah, tu me plais, j'aime bien. Donc, bandeko nangai, mobali wana abale d'après bango asolola kina propriétaire que na lingi na zana mutu nanga mususu aya kokota awa na kati ya ndaku wana ya kokota wana mutu wana pona asala nini yepe abanda kufutela awa nzoka nde mobali wana copain wana to bengeka copain malgré linga ki ete malia ki mbongo na ye ayela ki mutu mona kati ya ndaku mais moi na biso moi si pe mutu wana garçon na pe ba checker lokola piège yepe leka komi kolinga ye Alexandre pe alinga ye entre temps copain na ye wana tata wana soki jeune garçon wana azolandela makambo wana de près alors tango sikoyo ye azoboya ye garçon na asali faux compte à côté sikoyo pe Alexandre bandi kolinga ye atie photo ya mutu musu ya lokuta ye pa bandi ko solola ye pa bandi ko solola entre temps bandi ko nanga bozo comprendre oya zana ndaku akoma pe ko beta oya libanda wana pe soka beta ki te malia ki mbongo na ye entre temps ko mutu po ba fille ba komi bongo azata na copain azana ni me azolandela ka pe ba petit chéri o bazo ko like ba video na ye o bazo tia ba wow na ba Instagram na ye ba mama bo fungola bana matoi bo benda bango matoi bo moni je ba sala ki bango voilà voilà causerie vous savez que une personne qui veut quelque chose, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans, il va prendre tout son temps, petit à petit, jusqu'à ce que il te gagne. Donc le gars en question parle avec Alessandra sur les sites de rencontres. Au Canada, il y a les sites de rencontres. Donc il va sur ces sites de rencontres, il s'inscrit avec une autre photo, et puis il parle avec elle, il écrit, il force sa causerie. Elle n'a pas de soucis. Elle cause. Pendant 1 mois, ils sont en train de parler. Donc, le gars en question, parce que Loan ne peut pas trop, elle peut pas trop s'initier. Sinon, c'est pas bon pour elle. Donc, le gars en question, c'est-à-dire le 3e colocataire qui est rentré dans la maison, c'est lui qui donne les informations maintenant au gars. Et puis, lui, maintenant, il essaie maintenant de parler avec, c'est-à-dire à Alessandra, mais il sait déjà tout, puisqu'il a déjà les informations. Donc lui maintenant, il sait comment maintenant checker, il sait comment parler avec Alessandra. Donc, c'est un mois. Pour que ça les banques comme une boye. Pour qu'il a été voté. Il va se rencontrer avec Alexandra Zoye baté, place à te foutre là. Ainsi de rencontre. Bande koba koti masolo. Alessandra doit se rencontrer. Donc du coup maintenant comment ça se passe? Yango boja ka bana na bino na banda ko internet na moni banda ko privé za babe. Na bano bazo ya bof luke bango ba place na bango na kati ya ba université. Dernier cri de saper. Bande ko na parce que ya solo banga pe na oloba poso na kati na zo bange zonga 0. Bande ko na ngai bana ba mama batata place nyonso bozali so boni boti na bana na université busika na bino bande ko to banga na biso banda ko privé surtout place mukolo ndako azali vaut mieux soit mukolo ndako ngo azate bozaka bino bana na bana menanya ko gérer bino yango na pe ko botika banka bavana na kati ya banda ko obetia yemoko université tonga parce que kuna zana baza vraiment na moi check ya ko checker et puis tu es seul. Yomoko na kati ya chambre na yo. Le ba yomoko benga bato ya ko bimisa mobulu mais oza yomoko ba panga na o ba ko benga yo bozo solo là tout ba de na o bange kata. Et puis ça va. Donc maintenant le gars en question, Loan n'était pas là. Elle savait ce qui s'est passé. Elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Donc elle n'était pas là. Elle allait vivre chez son gars. Elle a fait semblant d'aller vivre chez son gars. Elle est partie là-bas. Vous n'aimez même pas savoir ce qui se passe. Elle est dans le coup. Vous n'aimez même pas qu'on dise que... Donc, elle quitte la maison, elle laisse Alessandra et puis le 3e colocataire ensemble. Donc maintenant, Alessandra est bien vêtue. L'histoire est vraie, hein? Non, on est qui est vrai. Donc le gars en question, tu es toute belle là. Elle non que je m'ai rencontré
un gars que j'ai connu sur un site de rencontre. Ah, il n'y a pas de problème, c'est où? Elle dit non, qu'elle va le parc. Ah, mais ça tombe bien parce que moi, il va dans tel coin. C'est comme si tu quittes au 22e, tu t'en vas à Sokossié. Ça veut dire, à Alessandra, ça va à Sokossié. Et puis maintenant, le troisième colocataire, lui, il s'en va à la vie. Donc, c'est sur la même voie. Donc, il dit, ah, il n'y a pas de problème, c'est que allons-y, je vais te laisser en cours de route, et puis moi, je continue. Voilà. Donc, maintenant, le gars parce que la police a levé à Tambola qui 20 minutes pour nous comme les sites avec il avait déjà botté tout le coup. Il avait botté tout le coup. Donc, du coup, il raconte. Colocataire à Zouye, on a bien appelé la zone, il m'a accompagne Alessandra jusqu'aux alentours du parc, et puis il laisse Alessandra vers le parc. Et puis lui continue le chemin. C'est-à-dire, tout était déjà tracé. Donc Alessandra maintenant rentre. Le gars maintenant en question, qui est sur le site, appelle Alessandra, mais rentre dans le parc. Elle rentre dans le parc et l'attrape. Les complices attrapent Alessandra, la mélotte, c'est-à-dire la tache la main, ferme sa bouche pour ne pas qu'elle crie, tout, la tache ses pieds, tout. Et puis la viole, la brigande, il la force. Ils sont au moins 4. Il la force, il la brigande, il la viole. Non, bah, violet qui est là. Voilà, voici ça. Tu m'as fait patienter pendant combien de temps? Je t'aimais. Voilà, il a dépensé sur toi. C'est comme ça, aujourd'hui te voici. Je ne peux pas accepter de dépenser sur une femme. Je ne peux pas accepter de donner tout mon amour à une femme. Et voilà. Donc dans ça, il a commencé à la saccager. Il a commencé à la blesser. Ils ont commencé à la... Oh non, mais putain de merde. Ils ont commencé à la violer. En tout cas, elle s'est battue. Elle s'est battue comme une femme. Elle s'est battue comme si c'était son dernier jour. Comme si... Non, elle ne pouvait pas se laisser faire. Donc maintenant, quand ils ont fini d'abuser d'elle, le gars en question sait qu'au Canada, pour quitter le pays, c'est un peu compliqué. Et puis ça dépend des pays où tu veux partir. Parce que si tu n'es pas dans le pays, il faut forcément demander des visas. Donc il sait que si il laisse Alessandra rentrer chez elle, forcément il va faire la prison. Ou bien soit il sera tué, ou bien soit, et en tout cas il y aura quelque chose. Donc du coup, comment finir avec cette histoire? Comment finir avec elle? Comment finir avec papa, moi, il Alexandre Azar, fille unique. Il y a des traces. Donc c'est là, il s'est dit quoi? Puisqu'il y a une acte, il y a de l'eau, il y a lac à côté de... Donc il prend la fille. Il fait tout, il ferme ses yeux, il la scie tout, et il la tue et puis il la jette dans l'eau. Mais c'est mal connaître l'eau. L'eau, jamais, l'eau que vous voyez là, ça n'est jamais de la saleté. L'eau même s'agiter petit sachet, l'eau là va rejeter ce sachet là hors de l'eau. C'est mal connaître. Lui s'est dit quoi? Si j'étais la fille dans l'eau, forcément, si j'étais la fille dans l'eau, l'eau et les insectes, les poissons, les ceci, les cela, allaient manger un peu le corps jusqu'à ce que le corps soit décomposé et on ne parle plus d'elle, on ne la trouve plus, on ne sait plus où elle est. Makila Makasi à Mati Nicolo. 7 ans, 10 ans, ils vont tout faire, ils ne vont pas trouver de traces. Donc c'est là qu'ils ont jeté le corps de la jeune femme dans l'eau. Et comme l'eau, c'est quelque chose que c'est Dieu même qui a créé. Et c'est une fille qui aimait Dieu. C'est une fille qui partait à l'église, qui croit en Dieu. L'eau a fait sortir son corps. Donc à l'heure où je vous parle, le gars en question essaie de fuir le Canada. La colocatrice qui est dans le coup, c'est-à-dire moi qui est dans le coup, qui s'est fait passer pour une victime, qui a fait semblant d'aller quelque part, donc comme si elle ne sait rien de ce qui se passe, ou bien elle ne sait pas de quoi il s'agit, ou bien elle ne sait pas ce qui allait se passer, sachant qu'elle est dans le coup, sachant que c'est elle en question, qui s'est mise ensemble
qui s'est mis ensemble avec le gars en question et le troisième colocataire qui ont fini par comment qui peut jalousie nani Alexandra ndenga zomona maman na yazo benga maman na yazo tibele bambongo comment qui est jalouse ne montrez pas l'argent aux gens c'est vraiment triste en tout cas que justice soit faite comment qui peut jalouse et le troisième colocataire doit être arrêté il y a toi na mboka batu wa voilà de comment c'est passé de long à large la disparition de Alexandra jusqu'à ce qu'elle décède. Vraiment triste. Yako à ses parents. Yako à tout le monde. Yako et Yako et Yako. Mawa. Voilà. Bande konangai, c'est triste. Boyoki quand même histoire pour parce que tu as lu kaka ba terrain yani. Ndeko na biso kuna ya prophète pa lobi ke bakanga ki na batu misato ba mindele nepe ndeko na biso ana lisolo pa beti donc ndenge ezalaki wana ezalaki à partir place abandai ko vanda ya wana na osenga na bino bandeko na ngai bino batu botinda bana na université biso batoto otinda bana na université bino bato bana Congo bwana bana bino baya kotanga na poto baya mais bochaka bango na banda ku privé te bochaka bango na bandaku ya interna wana université nyoso ezana ndaku na bandaku na ngo bosala tout bavandaka kuna bakozala bien géré bakozala bazala ba carte avant bakota ba beti claque ba fungol porte fungwami ce n'est pas tout le monde à kota kuna ce qui caméra eza partout donc pona basala mona no mabe en tout cas ekoyeba na kaka ozomona et puis kuna kozata musu na ba camarade na ye oyo bazokene ba université na ba camarade na ye mais na bande ku privé akokuta na batu mususu ba musu bayaka na mape bazofutela na bango batanga bango na université oyo yatanga raté ba musu pe bakofutela wana baza bango pe batanga na bango te basalaka mais azofutela na ye chambre et pas ya mwana mwasi wana parce que garçon wana oyo mibale wana même maman na ekutu ayeba kiteke bacha garçon musu na kati ndako wana et puis garçon na banda bafadi na muninga yoke kotika muninga zongi te abimaki na saki te lobiki na okende kolala kuna abika ndake kokutana na batu bande kolanga mbala même ngai oyo bandeko ndio to sala ba live together mukoloke o muta kokutana na mutu pona biso ba kongole to akamitema compliqué to za mitema moko ato yebiseke mukolo bo kokutana bo benga ngai na mona bino pona mutu amonda ke nazaka même na na bino ya mona kongole pe zumu balie akoti pe na kati ndakwe abenga yo omoni place batu bango ba mibebisaka muto zo landela bino boyebi contrat ninga na sala na ngona police te na oyebi sabino ke jour okutana na mobile eza na restaurant eza la wapi bo benganga na mona bino mama bako bengo te sasa yo kibilengi na ye aza kuna tata bonjour akopio te yo kuto bani ko yoka souci okomi ko tuna e boza bien mais c'est bête les Congolais bête au moins na muto o mona neta mayele menzo kazani mayele te c'est triste bozo mona makambo aboye ekoko mela pe ba maman ekoko mela pe bana mais kolinga na réseaux sociaux eza mabete bande konanga e bandi lelo te ba mabale belé eza mais zala pe mayele kolinga pe bilinga ninga te olingi oyo mabe olingi o mabe tio kolinga diabolo surtout soko zo linga mutu te kolia mbongo na ete bo benda bana matoyi bana na biso ba Congolais ba olandaka ba caractère na biso mwana ana zanga ki eloko te pa mama na ye mbongo bien siko eloko ni na okekolingela mobali abanda kolia mbongo mobali wana sango zo linga ye après mobali mususu nani kuto silisi na ye 100% te obandi dia kokota na relation mususu bandi konanga bokeba. Si c'était vraiment l'histoire comme ça, yaya bo benda bana bino matoyi makasi et puis bo tia bana bino na ba privé te surtout première année deuxième année tika ye pona ngana biso nga ya nanga akol bana ninyo so batangi na Belgique ba yaka bana mike ba vanda jamais na banda ko privé bando vanda na Louvain la Neve na banda ko ba étudiant bazo foutela bango banda ko na ba étudiant vaut mieux soko ndimi ke o tia mutu ba kata pona mwana na yo tia mutu ba kata na prignon se ko e okuté yo
tika ko benga ba famille moko boye la donation toza na Londres nene ko tekisa bana nga na Londres est-ce que ba ko ko vendre pas na hôtel na ya ko komba bala no ba ya ko komba ba boya banda ko pamsa banda ko sokola banda nika ba toilette sala bo o ya ko souffrir mutu azaka mutu ya tia bango kunezala ka mutu na chambre na ye tam nyoso zo benga ye azaka ye moko o bo sola makambo mbongo o bo sola makambo nyoso so na mama na ye mais ya zaki exposé jalousie pe ya mukolo place wana mute bomi bande konanga eza pasi na mawa ya bola muka pona bana et puis ndeko prophète les cas au pesa biso version tika ko tika bobolo bakake na yebi te bozwango wapi soki bomoni ke bolingi batu ba yeba te ko leka te yo luka yo moko ke ndeko luka famille wana yebisa bango. Ne venez pas devant l'écran pour dire un peu bobenga gai. Pourquoi? Pour na bateau bako ko sauver maman wana ou bien justice wana salama. Eza kaka yemoko maman wana te. Siko yaza neta na passe eza biso eza pe yom to mo la prophétie même ba mindele pour na bakanga ba criminel. Ba sala kango kaka selon ba landela ka ba medium. Soko moni ba mindele ba so landela likamna ote. Koloba te ke baboyi eza ke basi batali bamoni ke place ozali medium alobi ke basi bakangi ye donc place wana pona batu wana pe babomaka bango pe bazana bat mystique na bango bakoyi komona babomi yo bakapture yo mais bango pe na kisi na bango balimwaka ezolakisa te place nini ozali ezaka lokola bakisi na bakiti ezobunda parce que mutu moko te o mboka moko te le baka na Congo je crois ou bien na yebite son Afrique en Europe au kufa bien basala enquête cité ezalate basalaka bane belé pe bakufa na Canada bo munde bandi ko bima ma eyokana te makelele ganga te eleka pe kana ba réseaux sociaux to ka bandi ko ka siko o mona mo pa 21 ba bomaka eboy o mona moko pe basalaka eboy po ani eyokana te parce que moi no makila na e gangi azaki mwana moko guerrieuse boyo kaka donc ba de koto ebisa bana na biso ba place ba rencontre wana kote ezala un peu bientôt ke yo moko même ba mikolo ba boma bango et puis okene na ba zamba na ba isolement non même ko yamba premier jour muto yebite na kati ndako na yo surtout za yo moko il faut faire attention mais batu ba yo kate confiance na muto nyonso batu o bazaka gentil kimia bango de ba bomba mabe a bon attendez salut yamba na mutu na libanda bolé na ye oyokiye bo sololi deuxième jour a la lipe libanda tant so troisième jour de ko meme na ndako amoni ndako no boli ensemble ozuta mo confiance au tali yaya batu muso ko tali na miso bonzamba olobela yo obi mutu muso ko mono pe bo atali olobi moi ça bat pas ni na sali mabe mais tant ayena mu shosho wana yaya meka ko temporiser benga pe batu zala na témoin batu mi baleta misaki na oyamba mutu pour la première fois en tout cas na tongo bo benganga mais congolais confiance yaya et ça li pas si tozoaka ko analyser yaya bo like bo partager je vous love en tout cas bo zala bien courage toujours à la maman on est ensemble bye bye.